niveau de la démonologie. Ça n'a pas expliqué l'architecte qui est Satan. Ndenge Satan opéraka. Ce que chaque royaume a sa fondation. Fondation de chaque pays. Fondation de Bamemaye dans la prison. Ce que nous devons changer le gouvernement. Il faut comprendre que Bamemaye dans la prison. En gros, Basi va décider que vous faites dans la prison. Voilà la PSO Kaka pour y autant de choses là. Au Bimana 2035, na Elisee. Il y a des sabbats. Dès qu'il n'a pas de policier, a confessé que batu yenga na sala ngote. Batu basala ba ngo, batu songolo. A machona bande kwa patron nga bazali na kati. O babomaki mutu ba yekolo bakenga pona zali patron, ngane na sala ki passe ngane na mando pesa ba ordre. Mais hier moi sango tanga kusala ka confession na kufi. Entrer pour sauver les vies des gens. Nzambe sala ki yoke okota kuna. Wewe na bima na sala ba église 8 kuna na kati. Église munene kuna na kati. Esa yanga. Ba ya ko sala mama ba rituel wana ba benga ngo en anglais rituel. Sosko nasko na zaina kati ya prison. Na kaka na monaki Ange ya Nzambe. Ok na koloba makambo na monaki na kati ya prison ba révélation. Oni mai wana eza Marine Kingdom. Eza sous-marin. Marine Kingdom en français c'est la puissance du mamiwata. Moko ntongo nazo tala ba Ange wana na omona bazana misu neti moto. Na bangi na obanga. Nani mona boye basi ba pesinga nini Elamba Eli. Ya nani? Ya Eli, prophète Eli. Elisee, ce qui est Eli. O ya pesa ki Elisee. Eli to Elisee. Omoni Elamba Elisee azali na Eli azali na ngo. Ezali kala Elamba wana Eli alataki pe. Mais Eli a pesa dans ce ko lataki na Elisee. Kaka nyonso wana mama. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Kolapye mapapu masope mafuta Toko kesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. C'est un grand plaisir pour moi, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany, de vous retrouver en ce jour merveilleux. Que le Seigneur nous bénisse. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Je dis merci à Alain Kiakala qui est derrière la caméra. Quoi. Aussi Dadi Mukwaya, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans cette émission. Je reçois pour vous le prophète Ali, vous étiez déjà avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec cet homme de Dieu, Toré Bébélé. Il a expérimenté des choses avec l'ennemi, Adono, avec le Seigneur Adono. Mais il est là pour continuer son témoignage, le fait, ce qui est son parcours, quoi, son parcours. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, parole de l'Éternel par David. Je demande à l'Inkiakala de nous balancer un cantique pour la gloire de Dieu. Nous allons danser. Nous sommes déjà dans des fêtes, je crois bien, mois de décembre. Mois de décembre, c'est la fête qui commence. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Le temps pour moi de faire des big salutations, à toute la famille les Nazaréens, mais particulièrement à ma soeur propre de la famille Nekab. God bless you. Elle est ici avec nous à Kinshasa, bientôt à Royaume, États-Unis, Bissika Zalaka. Papa Guy, là-bas, là, je t'aime beaucoup. Maman Lauriane, je vous aime bien de l'amour de Christ. Donc, vous êtes ici. Et les enfants, je vois toute la famille là-bas, là. Beaucoup plus aussi à ma maman chérie, maman Betty Kokelea, depuis les Issa. Maman Fouratabou, depuis les Issa, que le Seigneur vous bénisse. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Alain Kiakala, c'est cantique, et on se retrouve.
Allez, katela. Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, katela. Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela Nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Paul adawesa okufu nda bando olela abina regretaka depuis jour wana eloko na sala pona mama na ngame na yako regreta ngo mutu ango na sala ye ko lobela mabe ko témoigner contre toi osala ki na yo eloko moko dana bisa juste vérité ba bimsanga na prison po ba kondana ki nga na bima na 2035 imaginez 2035 ezao. Moi j'ai maintenant 39 ans, je vais avoir 40 ans le février 2022. Je vais avoir 40 ans. 2035, on a une azanane. Côté. C'est pour cela que j'ai dit, Dieu a dit, j'ai le plan, j'ai le projet. Il y a des gens dans la prison. Il n'y a pas de maman tu famille. Quand on a dit qu'il faut y aller, dans ma prison. On va dans la prison. Attends, sur la salle qui a mazé innocent. Tu sais ça? Ok, non, il y a kuna. Il y a beaucoup de sauter. Avant ma prison, il y a beaucoup de prisonniers. Je prophétisais. Je parlais que avant que je puisse sortir de la prison, il y aura beaucoup de releases. Parce que, bisous tout le monde a des démons qui étaient. Moni, quoi, des démons qui étaient short, même, bisous tout le monde a le gouvernement et Satan. Ok, on a expliqué qu'on a tant comme niveau à la démonologie. Ça n'a pas expliqué l'architecte et Satan. Ndenge Satan opéraka. Chaque royaume a sa fondation. Fondation de chaque pays. Fondation n'a pas mis en la prison. Ceux qui ont changé le gouvernement, il faut comprendre ma camoisole dans la prison. Ok. Tikana nouana na zonga koto comme ça na kene mulimo mingi te ezabonte mama tifani. Ok. Ba condamné à 2035 phobie. 2035 na bi on Nzambe oni Nzambe yo yebisanga lobi komi kosate. Bango basi ba décider que okufela na prison. Wala ba peso kaka po yo tango zozela obima na 2035 bana Israël ba yebisa bino ça 70 ans en Babylone. Égypte ba yebisa bino ça 400 ans na Babylone. Même obima qui na retard pour nani. Moi dans Nzambe déjà Bible c'est le bin Apocalypse chapitre 2 verset 10. Et le bis il y a des gens et le bin anglais some of you en français c'est comment some of you
et koza batu sous Satan s'est préparé qui beaucoup na kati ya bouloko beaucoup ça la kaka 10 jours seulement 10 jours assez vous serez testé jusqu'à la mort il se soit fidèle jusqu'à la mort et je vais te donner la couronne de la vie tant on attend une Bible dans le Bible Nzambe lobi 10 jours mais bango ba lobi na 2035 de na Bible Nzambe lobi moi je peux faire des 35 jours. Je mets un jour. Des 1000 ans, je peux faire un jour. C'est seulement ta foi. Tout est possible à celui qui croit. Abanda ko sambe. So moi soana na sambe na Elisee. Yebi sabato. Nde kenda papa policier a confessé que batu yenga na sala ngote. Batu basala ka ngo batu songolo. A machona bande ko patron nga bazali na kati. O babomaki mutu baye kolobaki nga pona zai patron ngane na salaki parce ngane na mando pesa ba ordre mais hier moi sango tant que salika confession na kufi asaka 4 jours après salika confession na l'état ba mo kufi ba policier ba kanga nga non Nzambe actuellement azaki involvé na kati ya monde du ténèbres tu vois. Ok, maman Tiffany, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut que bien. Ce qui Nzambe alingi a côté na kata situation na yo, a solvé problème na yo, a aucune fondation. Aucune jamais le colo. Mutabo que le colo, mais Nzambe a aucune fondation na yo. Nzambe fa que no luka mutazaki elamba na yo na photo na yo, a luka mutumani azai cause na yo a côté na prison. Ndebongo makambo esalaki so Nzambe akenda resécher mutu nyonso oyo azalaki cause na nga kota na prison ba policier bakangaki nga mutu ke balukaki oyebi ke bango nyonso bakufaki nga nasambelaki bango te bakufa tokenda mpenza na justice boye bayebisi nga ba policier bakangaki baza wapi baomonana te oyo basalaki accident bakufi bango nyonso juge oyo ajujaki nga akondane nga azalaki suspendu. C'est parce que Dieu, lorsqu'il y a un combattre un homme de Dieu, un élu de Dieu, ose combattre Nzambe. La Bible dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut prendre les charges? Abimisa ba plainte contre un élu de Dieu. La Bible a demandé ça. Parce que quand batu misusu ba monaka ko bunisa mwana Nzambe, ezango facile. Mais la Bible dit il n'y a point la condamnation à ceux qui sont en Christ. Koko zala eloko nde ba condamna kinga kena bimana 2035. Mais je vais te dire, na banda ko prier. Na prier, na ko yebike na sina kenda 7 jours sans manger, sans boire. Oyebike na sina kenda 21 jours na zone la kaka maina. Mais il faut voir les choses que Dieu m'a révélées. Dieu m'a révélé les choses de notre pays. Il m'a révélé les choses de notre famille. Il m'a révélé les choses où ils ont la religion. Dans le monde, Covid-19. J'ai vu ça. J'ai déjà parlé ça. Na prophétisaki na katia prison ko bima ya chef de l'état ya Jacob Zuma ke arobima na bokonzi pe ba kangaye batu ba tchaki ngatembe tango na za na pouvoir na prophétisaki ko bima ya Kabila et ça que oh biso toza contre un président. Non, une prophétie, ce sont les choses qu'on voit dans le monde de l'esprit. Je ne peux pas contre toi, mais je peux parler ce que je vois de l'esprit concerner ta vie. Tu vois? Nzambe yebisaki nango. Na yebisaki batu bando changa tembe balobi e usale mate ko bima na la prison. Na yebisaki batu na zo bima la prison. Tu na kati ya prison basekaki nga. Balobi dozo mona ota la carte na yote. Oko bima na 2035. Oko za déjà koko oza tu fais conséquenter oza sérieux quand ba tumbe baza wana batiki ba famille na libanda basi ba pesi bango ba vie kuna na Sud Afrique basakana te so ba condamner mutu okoza la l'homme de Dieu aussi Bible wana ba betio pesa vie au moins que Bible zo sala sud na mona ba homme de Dieu mutu ke penza aboaki Bible na kati ya toilette. Non, j'ai fait. Mais j'ai vite compris que si tu te rejoins à une allote, tu seras un avec une allote. Mais si tu te rejoins avec le Saint-Esprit, tu deviens un avec le Saint-Esprit.
Et là où le Saint-Esprit il y en a quoi? La liberté. S'il y a des chaînes qui t'ont bloqué parce que tu n'es pas encore un avec le Saint-Esprit, tu peux être dans la prison. Et lui, le matin, tu dois sortir sur le trône. Amen. C'est pour ça qu'il ne fallait pas passer dans la prison. Parce qu'il n'a pas encore fait le Seigneur un avec lui. Il est un chrétien, oui. Il est un pasteur, oui. Mais il n'a pas encore payé le prix qu'il lui a demandé. Le Seigneur lui a demandé. Na vandela kitoko. Mama Tiffany na koma kolia kaka na pokwa 18h. Ti na ndenge na zabui na lia kana pokwa na yoka na salate na moi. J'ai prié, j'ai combattu na mona ba guerre. Na mona bitumba na prison bo na bando ki bazali. Okomona ba mona prison. Pour la prison on okomona okuta na batu baboma ba 1000 personnes. Okuta na batu ba viola ba 100 personnes. Batu mutumsuso. Alors otala mutu amo ça n'a bien. Et comment on dit ok koboma batu son tali na molimo na lui oh Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit que Père pardonne-le parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Nous sommes tous condamnés à moi mais je vais te dire le vrai Kuluna est dehors. Le vrai Kuluna est dehors, c'est celui qui a pris l'enfant là, l'étoile de l'enfant là. Il a utilisé le fétiche. A bingisi mwana na mulimo, omwana nakutaki mwana moko boye, pasteur moko aksambela pona ye, abumaki mama na ye na mbeli, achubi mama na ye moko akufi, et puis mwana ngo batie na prison. Tanga za na prison ba sambela ye démon abimi, démon tanga abimi, akomo tuna na za wapi. Mama na maza wapi. Elbi omomi mama na za kati ya prison. Lorsque un démon entre une personne, c'est-à-dire au moins la démon on a bandoko tungisa na Marc chapitre 5, aso tungisa mutuana mutuana zo la tabilamba te, aso mikata zo la na batombo, batu bazo kanisa za liboma, tozo kima bango ba boma na nzela. Biso to mona bango sont inférieurs. Batu on sait pas il y a condamnation dans l'esprit. Mutuana basi ba céder vie na ye. Mais la Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu là à dégager Mutuana, c'est dit free. Il est libre. Amen. Il y a des gens, on doit faire l'intercession, la délivrance aux gens qui sont en prison. Il y a des ministères qui n'ont pas le ministère des prisonniers. Amen. Oui, quand on est dans la prison, on a Nzambe utilisé qui na tu n'es pas seulement entré dans la prison pour entrer. Tu es entré pour sauver les vies des gens. Nzambe sala ki yoke okota kuna. Oui, na bima na sala ba église 8 kuna na kati. Église a munene kuna na kati. Esa yanga. Na tika pe bana bazo kamba ba église na ebiso église soko tali ya mo église a munene na ngai wana msusi. Esa ya pepe 700 personnes. Et comment ba policier kuna ba ya entourant ngo boui. Ba vi yango yoza oza kuluna oza nini pour garder pe ba 26. Oyebi ba kuna soki ko tuna ba sud-africain tuna bango ba 26 o ba sala ba wash ba 28. Banani bako yebiso eza pe libanda ba gang nga basala ngai lote nana oyebise ba banga nde mulimo santo ba banga yoti soko yena mulimo oni ba ndoki nde bayeba ke oza musala nzambe biso ba chrétien to yebite mama Tiffany to yebite ke oza réel pasteur solo mais Paul on connaît Jésus on connaît qui est-il. Il y a des choses qu'il faut voir. Là, vraiment, tu as... Dans la lumière, nous ne voyons pas. Parce que ce sont les gens qui sont dehors la lumière que nous voyons, qui nous voient, nous sommes dans la lumière. Il faut que le monde va confirmer que nous sommes au. Tu sais, les gens là, mais je te dis, il faut entrer dans les hôtels, tu prêches Jésus. Va embarquer Yoti, yo embarquer Bango. Amen. Voilà, papa Tozokoba, dans témoignage. Merci beaucoup. Allez, moi, c'est qui témoigné. Moi, c'est témoigné. Quand ma sœur témoigné après 4 jours à Koufaki, bakenda okanga batu wana nyonso mwana mwasi wana confessa ki bango bakangi bango na waneka na attitude ya osambela po bitumba ngo ezaki physique te ezaki bitumba molimo batu wana avo bakendo boma mutu wana bakenda ipanganga sina yebisa ke bakangaki pe batu oyo bakangi bango wana bango pe bakenda ipanganga avant
baya ko sala mama ba rituel wana ba benga ngo en anglais rituel sosko nasko na zai na kati ya prison na ka comme na ka na monaki Ange ya Nzambe OK na koloba makambo na monaki na kati ya prison ba révélation na kati ki mwa mkie na sotaki mais na kati ya prison na moni Ange ya Nzambe avandaki pembeni ya na bando kusambela na binzambe na nga na bando sala ba déclaration na bando sala ba prière butu na lala kate na kozala kaka butu na betika 1 heure de temps ou 2 heures de temps ya prière na ozomona makambo ba royaume na mimoni place ba chakinga ba zuakinga ba chenga na ngomba moko boye ngomba wana eza centuré na désert en ngomba wana eza neti prison boyete eza neti ba che ba singa ya courant ba che saron ba chenga musika na kati ya prison na ngati na kati ya prison wana naza kolela nazomona batu bazokota ba misusu bazokotisa bango na prison wana tango nazotala na mona ba cité libanda na ba ville eza musika kuna ville eza musika kuna nazoloba na ningina kene na ville kuna mais tango nazotala avant na kota na ville kozalaki mai wana etondi ba crocodile après mai wana kozalaki forest wana etondi ba makaka omoni ba animal oyo baza dangereux après forest wana nde na komona nde ville dans Nzambe eza eloko nini na lamuki Nzambe ayebisinga omoni mai wana eza marine kingdom eza sous-marin marine kingdom en français c'est la puissance du mamiwata la puissance des eaux so the désert wana ba représenter ils ont représenté des witchcraft en français c'est la sorcellerie de l'enfer c'est bateau ba itisaka makila po ba sala ba voque et pas mutu c'est ba déclarer mutu ngo ba rituel ba sala ba benga et incantation merci beaucoup c'est ba incantation wana po mutu asala ngo il faut kota ba monde mususu so ba si ba tchaki esprit nanga musika nde nazalaki wana nazali seulement arrêté pas physique mais arrêté dans l'esprit un temps nazali wana nazolela nde Nzambe ayebisinga il y a des prières à pleurer mais ça ne demande pas pleurer ça demande un combat tu dois s'engager je t'ai donné des anges je t'ai donné une armée tu n'es pas seulement un prophète tu es général second de l'armée là na Nzambe naza général na tala mo troupe natani na sima nanga troupe ya ba soldat bazozelanga na pesa bango décision na moko atelemaki awa moko atelemi kotoyo moko ntongo nazotala ba Ange wana na omona baza na misu neti moto na bangi na obanga nani mona boye basi bapesinga nini Elamba Eli ya nani ya Eli prophète Elisee ce qui est Eli o apesaki Elisee to Elisee omoni Elamba Elisee azalaki na Eli azalaki nango ezalaki kaka Elamba wana Eli alataki pe mais Eli apesaki donc ce kolataki Elamba Elisee kaka nyonso wana mama nga nalobi Elamba Eli soki tokende kaka kuna nde nayebaki eza Elamba Eli nayebaki parce que dans l'esprit tu connais tout c'est dans le physique tu ne connais rien l'esprit connaît même celui-là c'est Moses tu connais celui-là c'est Jésus tu peux connaître celui-là c'est un démon. Personne ne peut te dire rien. Tu peux connaître celui-là, c'est un qui. Comment est-ce que Pierre a connu que c'est Moïse? C'est Moïse comme Jésus a été en train de transfigurer. Comment est-ce que John a connu que c'est Jésus? Ah non, c'est Élie. Mais il n'est pas à vie avec Élie. Ça peut combien de raisons? C'est dans l'esprit on connaît tout. C'est l'esprit qui connaît les choses de Dieu. Ok, on avance. Non, j'étais où encore? Oui, je sais pas si ça a été. Comment on y va soda, va pesaki. Ok. Ce qui n'a pas de soda. Ce qu'on a bunda, alors oui, au moment de Zawana, tu es aussi un combattant dans l'armée, tu es un général. Bawana, Boba Tchakiope, Baza armée. Babo Tikote, qui est obima. Yosele Lamai. Là, c'est la petite autorité. L'espèce d'autorité, la Bible dit, Dieu nous a donné l'autorité de tremper sur le scorpion, sur le serpent, et toute la puissance de l'ennemi.
Mais nous, on est en train de prier quelque sorte de prière. Dieu dégage les démons. Dieu ne peut pas dégager les démons. C'est nous, notre autorité que Jésus, Dieu nous a donné dans le nom de Jésus, dégager les démons. C'est-à-dire, dans mon nom, tu vas dégager les démons. Oh, mais non, cast out every demon. On a dit, oh, les gens beaucoup lisent la Bible aussi dans les prisons, ça m'a donné beaucoup d'opportunités. Il y a un verset là-bas, c'est Matthieu, il a dit que le royaume des cieux, c'était comme un roi qui a des soldats. Il va entrer combattre un autre royaume, hein, qui a aussi des soldats, qui a une armée. Tu vois, les Anglais n'ont pas. So, royaume des cieux, Jésus a dit comme une parable. Il a dit que le royaume des cieux, c'est comme un roi qui a été combattre un autre royaume. Qui est le roi là-bas? Jésus nous a fait le royaume de sacrificateurs et de rois. Nous ne sommes pas le fils du roi, c'est qui? Si le roi n'est pas là, qui est le roi? C'est toi, c'est toi. Jésus a pris le trône du ciel. Ici, en bas, ici, c'est ce que Adam a perdu. Il n'a pas compris qu'il était un roi sur le terrain. Dieu était roi dans le ciel. Mais Adam était un roi sur la terre. Mais Adam a dit, Dieu a dit que si on mange, on peut venir. Dieu m'a donné ces révélations. Je veux vite compris que Dieu m'a donné, même pas un général, il nous a aussi donné le royaume, que nous sommes le royaume de rois et de prêtres. Donc tu as combattu. J'ai commencé à combattre. La première fois, j'ai vite combattu que chaque maison a son démon. Chaque famille a son homme fort. Chaque prison a son démon. Au moins, si on continue à Sud-Afrique, on a une prison, on a tourner la prison. Pourquoi on a la prison? Les stratégies na bango. Nous tournons sur côté la prison. À côté de la San City, à côté de la prison sous le cop, à côté de la prison sous. Maintenant au côté ka, bah ça là au baluka la prison sous pour, hein? Et bon ça oh. Peut pas tchao tchao qui boy. Je vais vite parler une autre fois concernant le pays du Sud-Afrique, Zimbabwe et les autres. Il y a beaucoup de sorcellerie là-bas. C'est des bisous à Congolais tout ça qui doit quitter. Bah moi j'étais. Bah on va relier qui sont en minute. So, tant on a continué la prison boy. Non, on a en prison, et ça, il y a non, basé dans la prison, physiquement, bah oui, non, on a dans la prison à Samabile. On a dans la prison à Samabile. On a bon moto. On a bon moto. Bah tu es dans la Coxstat. On se dépose à qui que zo bunda na molimo. Non, Nzambe la kisinga avant d'abîmer la prison. Oh, Nzambe la kisinga qui avant d'abîmer la prison. Pendant que na mona ki Ange, ne place na zalaki. Que Ange a yebisinga que qui est dans l'office songolo ozobima libanda benginga na kombo. Il faut savoir que les anges de Dieu connaissent ton nom. Quand on a bazobinga pasteur Tiffany, yango ana bazobenga na molimo. Kobosa na bangote. So soki Nzambe Angelo a Nzamba boyao akobenga kana kombo wana. Bato bele ba sambela ba mona ba ange te. Mais na boyao jour susu kuna. Comment voir les anges? Na komi et nani namoni ala kisinga papier on les a pemba ala kisinga komona nga hayibisinga ke ozokende libanda ange namoni ange la vision to bo na ali na vision. OK d'accord. To benga ngo ba rêve te parce que biloko Nzambe to benga ngo ba rêve te ça la vision parce que un rêve c'est une autre chose. Une vision c'est quand le Dieu te parle. Tu vois son amoni yé a tellement qui pemena ya mbeto nga hayibisinga ke ozokende libanda la kisinga na kombo na ngana kati ya papier. Wewe na lamuka na tongo penza mbangu na office ngo place à moni senga. Kenda pa ba policier na okende libanda na moni kombo na ngai zali déjà. Wewe singa zali bomba. Wewe c'est vous so banini. Zamba la kisinga ke nazokende libanda. Batalinga baseki. Babi elonga kuna. Zoma na chambre na yo zali bomba. Na biso bomona na ko ya obima kaka. Akenda penza na chambre na vanda na binzambe. Yango nini yango yule bisinga lelo kena kende kuna kena zobima libanda na bazaki kutu na joie na la muki bien na kende utana bo makambo eza bongo te. Nzambe a dit zela ce que moi j'ai parlé ça finira, ça accomplira, ça va s'accomplir pas même si après une semaine
Après une semaine, babenginga. C'est pour cela qu'il faut avoir la patience avec Dieu. Tu vois? Cela c'est yo lukaka ka loba rema na ye, hein? Lukaka ka yo ka rema na ye. Après rema, tika ba misusu ba ba bu so tika ba ba mona ka confusion. Obi na telemi, mon Dieu m'a profité. Tika na côté. Tona sisi ka ko sola na Nzambe. Na ibiseki iloko nini tanga na mona ka après une semaine ba benginga tanga benginga ba lobi. Non, ozo bima to moni kombo na yo na lobi o gloire de na ibisaki bino te ba seki. Babi obosa na ite yebisa biso biso peut douter qui parce que iloko moté ça là qui mais tout monde aux analystes mais il faut ça la course ba cours au du matin faut ça pas la bino na nzamba yebisa nga ba cours te ba cours ni ko za ba cours mo bo ya vo bima na prison il faut ba checker que aux a bien aux a dangereux na communauté te aux a ba binga ko réhabilitation aye bien moi alléluia so ba cours wana et dakamutu soki ko akota na kati ya société a réconcilier na société azala soki abimité abanda ko boma batu abanda ko sala makambo pour prison si et prison tata soko bimi na prison soko za mutu abiente obima mutu mabe et ça deux choses so bimi mutu abien ozala te mukolo moko libanda likomona kati voilà yo boyo sabako so ngana yisi bango na ko saba cours wana te po ta cours moko imaginer cours moko ezozwa cours moko ezozwa une semaine et non ezozwa un mois ou 2 mois neti ba cours misusu ko zwa 3 mois et bon ngana banda cours nzamba sa bisinga na obima na banda cours un cours ano ezozwa à peu près 2 mois na kosuka wapi na obima na année prochaine et ba cours na ngai et dépendant et là on est côté qui n'a pas prison ce que des cours n'a pas wana meurtre wana et que ça va courir année mobile il faut ça la cour et na kangi mutu na ngala lobi Nzambe oyi bisinga déjà na zobi na prison mais tala bato ba lobi na sala secours na kenda na négocier na ba policier ngala ko sala ba cour te ba lobi oza obligé ça na bina sala tamoko na monika mwana na nga molimo msusu bando sala ba office nda bisinga lobi sala ta cour moko pour ngala olobelela o comprendre oza pasteur déjà bango déjà baza wana baza na report na yo ba yeba déjà oza nani po ba fal na yo ya ki pastoral non te ya bato réhabiliter ba prisonnier misusu oyeba bango basi basali ba recommandation na yo déjà eza déjà kuna yo esengi awa il faut obéissance ba mona ke ozo obéir ata ya mwa muke ta ba mona ke obéir omikitisi bango ba kosala comme ça ngape na kolobela po mwana wana azai mwana na nga molimo nazo asala na ba konzi nda ye ko lobela nga kuna lobi wana passer na ngai wana biso ba passer to za faveur okuta na bitumba boye na bitumba yo mwana na ya molimo o mutu songo la yo kakayo azu bitumba na yo obi alobele nga mwana ngo azai pe mwana muke alobele nga kuna lobi wana za pasteur za tout droit za l'homme juste aidanga belé en bino no boidaka biso boye ye aidaka ba prisonniers belé il y a des prisonniers qui sont ata ce que côté na prison combien de fois a changer té il faut Dieu intervenir oui to intervenir na ba vie à bat ba parents na bango ba pesa biso ba don ba remercier biso ti le lo na zo biso ba benga ngai ba ebisinga omoni soki yo témoin na biso wana soki Nzambe kati na yo si Nzambe va utiliser biso grâce wana toza nango soki Nzambe te intervenir à travers nous mwana na nga bon mwana te nga changer te mwana za addiction ya drague na prison azo melango soki ameli yango ta komano mata banzete amata ba place nyonso azo lenga soki bombe soki nini tsala ba délivrance wana mususu achuba ka batu bambeli alukaka makila alingi pe achuba na ba pasteur il faut bengana démon bengani démon na mutu akomi délivrer ba recommandation wana nde sala ingaki tant na koti kuna ba office ba benga mo ba social worker ce sont des gens qui travaillent pour le gouvernement et à faire la médiation. C'est Dakibiso et Belé, na retrouver que vous avez un bon parleur et puis lorsque tu parles toujours de Dieu. Un yes on a yo tant ba yo nyoso tozo sala po ba sanction na ba prisonnier misusu. Ba nyoso ba bengo pasteur po nani. Ari na tuna bango. Nde batuni batu ba prisonnier ba lobi po ni ba benga pasteur. Asa pasteur ba bi oui biete. Oyo kende otumbu la kuna na église na yo ba ko yo biso. Ako benga na ba démon nyoso sambela po na biso ba miracle sala maka parce que
il nous a beaucoup aidé. Ce qui est bien bon, ça fait que pour te bien pasteur au titre, ça me salanaye. De social work kawana abenga ngai ngamo kwa ebisinga ke na moni yo na ndenge na yoki biso to yoka kape hein tout ça la information to yoka ke azos mi comporter ndenge mais na ndenge na yoki ba couvre moi soyo na cheke aussi sali ko yebisa mutute na cheke aussi sali amo ponga na zomona soki na retarder yo ezamabe ngape na za chrétien. Mais na moni ezamabe pour na ngako retarder kende libande kendo sala musala Nzambe ana remercier alobino remercier Nzambe na po musala osala na prison yango na ne foutu bo ba misusu ba otikala ti ba sisikos OK nde obimaki prison ba bimisinga na moni ngolo ya Nzambe tant na zana prison et avant na bima na prison kozali ba exercice moko boye tant qu'un étranger pour bima na prison kozaka moi ba exercice moko boye ba ko chayo soki ngio obima il faut za na papier à résidence ou ba pesio temporairement ngunda mais si ko ngana sina koti déjà ngunda c'est expira ngunda ngoko tu ba botela ngango ko ngana za déjà na ID problème diko ba nani wana ba cancela ngo ba kinda o mafeza ba bebisela na biloko nyoso c'est ndela za ibo na perdaki na photo na ngai ya Sud Afrique na perda nyoso tu nazana ba magasin na ngai nyoso efoiraki. Dans Obimine, vous savez combien de temps na prison? N'a salé 3 ans na prison. 3 ans. Dans Obimine na prison, au Koutike, bah va être 35 ans, mais il salé 3 ans. Amen. Dans Obimine na prison, au Koutike, bilo on est déjà baby, bah Koutike baby. Non, et tu as na Koutike ba information déjà c'est ba pesa kinga déjà que parce que bilamba na ngai na nini muto abando gérer zaki ex copine. Azaki femme ex copine parce que tawana nazaki na monde c'est-à-dire ande azaki ko gérer kango to bando gérer ensemble tellement tant amona ki naza na prison azui avantage bande ko na ba kotili ba photo ba valise bilamba nyonso ezaki côté disparu parce que to na tuni yango azaki justification moko apesa kinga ezaki te tilelo na mituna ka bakendaki na nganga o bakenda o tumbango o bakabaki yango onini na passeport na ngam susu ezaki kuna na kati o na yaki nango binoko bele vraiment la Bible dit Paul a lobby j'ai perdu tout pour avoir Christ. Je comptais toutes ces choses comme la saleté hein, pour avoir la sagesse de Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas été présentés, mais le lot n'a tenu mieux à terre. Mais le lot n'a au béni n'a ta prophète. Mais le nazana katia mokili, nazo bete la Kofi, au Papa Wemba, au Michael Jackson quelque part. Mais le lot boye n'a aucun jamais koyembe la mokili. Le lot boye n'a aucun jamais obine la mokili. N'a obine la kanzam. Amen, amen. Donc prophète Ali aux zongi qui chassa au bandaki koloba. Et avant la journée qui chasse, on une option que pour na sérénie na carte Sud-Afrique pour bango na papier na dossier ba refoula qui ngate. Pour il faut pas refouler par la loi. Tu es entré dans la prison dans notre pays, il faut te refouler. Sans un criminel record. Mais bango na ndenge no système na ngai juge que il fallait pas réincarner ngai na carte société. Parce que je suis sur le condamné wrongfully, avec un mauvais jugement. So, bah, si tu as le choix, aux papier, aux ongles, il faut trouver un avocat, au fouta, mais j'ai vite compris, j'ai dit non, je dois prier d'abord. Na tout Nzambe, révèle-moi. Parce que n'a pas ça le côté. Attention, il y a des potes aussi. Il faut na mona na zana poto. So il y a côté États-Unis, na kota. Mais il faut na mi mona na moko Nzambe révéler na sina koti kuna. Na prier, Nzambe révèle-moi. Na zana na Sud-Afrique na vanda ona kindi. Parce que la révélation Nzambe la ki sanga na Sud-Afrique c'est belé na mawa. Na lobi Nzambe mboko na kovanda te. Mais na tuni Nzambe. Mais Sud-Afrique ça na ba opportunité. Est-ce que na kovanda ata mwa muke epi na okene na poto. Nzambe alobi ala ki singa na zotamola na bandala.
Abi Nzambe na otambola na bandal ozola kisanga na otambola na bandal. Abi nasi na décidé. D'ailleurs Joshua la place là le colonayo et ko toucher mabele wana ko pesa mayo. So il faut toucher dans l'esprit. Bino oke no mata ba avion oke no kamata mituka boko kutana kuna bokutana na accident parce que tu n'as pas touché. Tu n'as pas pris la possession de la place là où tu es en train de partir. Tant que tu es en Sud-Afrique, mon a déjà. Alléluia. C'est faut voir les choses. Néanmoins, mbala moko ngai tant on a monika bandal na lobi. Nzambe la kisanga lisusu, ala kisinga deuxième fois. Troisième fois, na obina tuna Nzambe te. Nzambe ayeko lobelanga, ayibisinga. Tu sais les jours là que tu es sorti dans ton pays. Tu es sorti, le gouvernement a changé. C'était Kabila qui a pris la place. En ton pays, bazaki na makambo na ngai. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le